Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Moi j'étais là. Bevi Kanjaye, kokuta biso na groupe Simba, auti kota utaki, biso no sosaki lisanga tozaki bon moko. Biso tant tokoti groupe Simba ezalaka po jouer liboso ya Mams, o jouer liboso ya Makalunga, po jouer liboso ya président Lombe, po o jouer liboso ya Irsil Pechanga, ozo banga, so bango basi ba fandi na scène, yo po jouer na misu na bango ozo banga, parce que bazaki ba professionnel, to yekoli musale pa na bango. Président Lomba za soka bengi yo mutasika ya ko jouer, soko jouer mabe, mbala moko abengi. Emso benga sila bisalu mata. Au moins a beka mamati aibis a jouer au moins a préserve so omoni ndenge ba jouaka oyo ndaku nanga o formation nanga okomona bengi Irsil mata omona bolingo ezalaki ya makasi na groupe Simba mutako sabinote na Simba to linganaki tozaki répétition ya groupe Simba soko ke répétition to kokokate po oyebi ke so na ke répétition biso tozaki na ekiri na biso to bandai ko déranger makasi na groupe Simba wana tozaki so to ye répétition to déranger ka makasi tozaka na base na biso ezalaka ya Ziza Marina ba Arlette Bauma tozalaka ebele ba popi so to vandi na base na biso to déranger ka na ndenga liboma to ko seka ambiance tozalaka kutu ba période moko mo to yiba na biloko. So nga na sepeli ne loko no no yebi sote omona ka tango mona ki di ba répéter si bomona ka po na yibi loko no na kei omona mutatika likufa sengle na ngai nazo luka sengle na nga nazo mona ngote nzoka te sengle na ye déjà Yasmi loko na monya kocha bébé ça va omona mutabi na oluke loko na nga nazo luka sengle na nga nzoka te muninga mususu asa sepela ki na sengle na o asa zwaki tozaki na bolingo makasi la famille lelo soki batu ya groupe Simba nde tokomi lelo o elongi koto yo biso bato to vandaka kimia boye et ça biso passe na motema on souffre ndetinga personnellement ndenge na vanda boye na souffraka parce que na mona lelo na okende pa nani bato ebele bakota ka batu nanga Christelle yo sala sous théâtre te omona nakate o sala sous théâtre te na mona ke sika na kende te parce que na souffraka na bolingo ya ba sœur nanga o bazalaki na bolingo ba sœur nanga o tozaki tata moko lelo koma koto siko ngai na ndenge nanga nazalaka nazana ba bon souvenir ya Belleville nazana ba bon souvenir ya Pechanga nazana ba bon souvenir ya Belleville kandi na mona ate na okende pa ya nani parce que bango nyonso tous ce sont mes amours na kolina bango to sokolina bango to lalina bango esika moko to bando okende ba retraite na bakimpoko wana to ke ba retraite na bakimpoko to ko sokola to ko sambela oyebi lelo soki nga na mona ka groupe Simba to pambwama parce que mutako sabinote la famille na groupe Simba to pambwama mutu na mutu akanga mwa kwena ye azo vivre bien na ndenge na ye na groupe Simba na parce que to sala ba prière na groupe Simba to bonde la poto zala bien to banda okende ba prière to kotika banda kuna biso to matiki mpoko to banda okende biso nyonso ba Pechanga ba Mam Sisi la bisalu to okende ba ya Ziza to okende ba ya Milo to banda ko okende kipa groupe Simba ba luka ba lule ba papa le biso nyonso to banda okende sambe la poto pambwama yango moninga lelo so na moni Mams a pambwama asala SB na ye nga Christelle na ko yoka ngo mutema bete parce que na yebi ke on prier beaucoup pour que tous ala béni ndenge lelo na mona ka Belleville asala nini na ye azo ko encadrer bato na sepela ka pona mona ka on a beaucoup prié pour to koma bongo biso na groupe Simba to sambela mingi poto pambwama yango moni lelo tant na mona ka division batu nanga Christelle o joua sous te o sa sous théâtre te e boy na mona réponse au pesa batu te parce que na souffraka lelo ne na zaboy so na lobi ke na kende SB na tikalaka ya Mam Sisi la bisal so na lobi ke na kende epa ya Bela na tikalaka ya Bela
nakende boye tikalaka ya mutu biloko nyonso tona esala nga pasi omoni biso batu tolobaka te o toyaka na biso na TV te po tovanda na bemission to banda oloba toyebi makambo ebele mais to souffraka nango intérieurement parce que tomonaka eloko o toya oloba te tomona pe tina koya koloba pe makambo yango pe te tomona biso pe tina te oya koloba nini ndeti nga Christiane azawo nazana ba bon souvenir ya belle vie nazana ba bon souvenir ya Sila Bisalu nazana ba bon souvenir ya Irsil Peshanga siko namona rate na kokende ko jouer pa ya nani parce que lelo bokabwani se koti e bokabwani se koti nga siko état d'esprit na ngande nazaboye nga bato bayebi na koka rankine te nazaka rankinière te na koka guerre d'esprit te na koka te sika bato bazo bunda bazo wela na nga na koka te yango bomona kana tala ba sœur na nga na musika parce que na lingaka natzala bien na bango nyonso to yango mona se retira na nga na fanda na nga parce que souci na ngai Christiane na zabo na kolinga na jouer na SB na kolinga na jouer pe na famille Bota parce que ce sont mes sœurs to souffrir na bango elongo to katani na bango mapa to yebe sika to uti melelo soko lamuki na tongo okepa oyo ozongi pa oyo batu nyonso ba supporta na bango ba mafinga oyo koma leo na internet te batu nyonso ba supporta na bango te olamuki ka na tongo ba ye ko finga batu nyonso ba supporta te mais bato ba yebi nga ba mona ke na jouana na Maboke TV na préféra na jouer na Maboke TV po Maboke TV eza nango netre eza nango ya mutu te na préféra na jouaka na Maboke TV soki ba benga na Maboke TV na ke na sali musala nanga ba futinga mbongo nanga na ye kozonga na vandi nanga ngai natanga journalisme mena silisa te après na ye kokota théâtre natanga ifasiki mena silisa te na soir na deuxième après na ye kokota théâtre mais bolingo nazaki nango na théâtre na bando kokosa musala nanga na tangela te na bando kokosa musana nga na tangete parce que j'aimais tellement le théâtre okoki ondima te papa na nga ya bando silikela nga bi Christian nga na futela o Minerval pour ça la théâtre te mais tellement que tant na koti groupe Simba nazala na bolingo oyo kaka folie ya groupe Simba biso tozala nango to yebi ba pasi to mona po tapoter la famille ndesi ko tango théâtre yeko kabwana lelo e komi ndenge komi nango boye batu o kotoyo batu asila koto batu abevi kofinga na koswana yango bomona nga na se retira na préféra nanga nazonga na musala nanga ya journalisme yango moni nakoma nanga chroniqueuse nakoma na Diego Lola News et puis soko tali chronique o nga na salaka na yambaka batu a théâtre mingi te presque na yamba akutu bato a théâtre tenga chronique nanga na yamba nanga ba musicien na kenda kota ba musicien pona za na polémique na bandeko nanga ya théâtre te na kenda bongo pona za na polémique na bato nanga ya théâtre te na obete mino lisuba ba souvenir même moko o naza nango souvenir moko o naza nango pona Bela souvenir moko naza nango pona na Sila Bisalu na souvenir moko naza nango pona Irsil Peshanga na banda na Irsil Peshanga na vi nanga na 2017 nazara na posa nazwa ndako nazana na posa nazwa ndako po ngai na groupe Simba camarade nanga penezaka Arlette Bauma yende pe azaka pe muninga nanga batebele bakoyeba yi sikoyo nakomo lukandako na lukindako na yekozwa ndako mona matonge na bajoko kota Saint Joseph na yekozwa ndako kuna tango na siko chela nga pe bakado te na otika nanga bochela nga bakado bochela nga mo bakado sala nga bien na yekozwa ndako na matonge nazwinda kuna matonge donc nazwinda kuna matonge mbongo nakende ko pesa ya garantie wana ekoka kite nake pesa mbongo ya garantie etikala ezaki o manquer $100 à l'époque pona kokisa mbongo ya garantie boyebi ndenge ezalaka lelo merci beaucoup Keren oh ma petite sœur chérie merci pour le fleur nake pesa mbongo sikoyo oh donc nake pesa mbongo etikala $100 pona zwanda kwa na matonge sikoyo boyebi ba komsone nde bazalaka asa memaki o deja na ndako yango po ozwa ndako yango tango sikoyo nga na tikali na $100 bakolo ndako bakomo senga il faut oya otika mo bakomo benga ngoyebi ndeza otiki mbonga ndako rasire bakolo ndako ke lobi nazo ya kobakisa menga na maboko na nga na zaki ata na 100 francs te non kino bakisa ndeni nazana mbongo te na ndamuka na tongo na ke répétition
Ton a qui répétition, ma kolo pombo benganga, Christelle, Soroza, bonsoir Viviane, Soroza nous n'ambongo te, ma Viviane, oya biso, na pesio ba bisou mère. Soroza nous n'ambongo te, lobato zona biso mutumusuna lopango, lobato zona biso mutumusuna lopango, Soroza nous n'ambongo te, bazo stressenga. Na komi na répétition, nazaki très mal à l'aise, na ke kanga moi kwe moko na répétition, groupe sima na fandi. Wana kuna répétition zo toka, jou ango, ici péchant nazaki na répétition. Na kangi mwa kwe na vandi mawa mawa bandeko na vandi mawa mawa nazo raisonner bazo benga nga bapel na lakai ke na yo bakisa $100 pona kota ndako na za na $100 wana tate ate katanizate na osa ndengeni na vandi na répétition mawa mawa na tala kabo irsi péchant alongwe sika zalaki aye place nga na vandaki abina nga Christelle ofandi mawa mawa boeni ngabi aya na vandi na kabi te yo dérangeaka yo zalaka na répéter zo tia mouvement zo seko zo samaka mais leo nazo mona oza kilo bo ngabi te yaya nazala nga babi te asiminga liboko akena nga mupandi abina nga yebisanga nini nesenga bi yaya ta nazwaki ndako fale na kokisa mbongo mais na tikala na nyongwa $100 na siraki mama na ke lelo na kendo kokisa $100 wana metala bandana la muki na tongo na bengi batu nazana mbongo te bakolo pon bazo bake bazo zwa mutu mususu irsi peshanga black line abina nga Christelle eloko yo fandeli mawa kaka yango wana atikinga akena sac na ye atikaki sac ne likola kiti na ye ya répétition akena sac na ye azui sac na bendi $100 moko tia apesinga abikendo futa soko zio ko zongiselanga la famille mawa nyonso nazaki nango esili mawa nyonso nazaki nango esili na bengi mba moko Luka po Luka zaka très intelligent na bi CG toke tika nga na signer contrat ya ndako na tika batu na répétition Black apesanga $100 à l'époque na 2017 na kei na ke ko régler na ke ko futa ndako wana na futi ndako wana na koti la famille yebisanga bien fait ya bongo ngana kola mkape na tongo na pelisi pena kamera nanga na bandi yo ixi peshanga yo non eko sala matena muto azana Saint Esprit azana bafui ya Saint Esprit na kati na kokokate c'est ma sœur nga ixi peshanga sala nga ba video anniversaire nanga sans que nga na yeba na vandika boye le 17 octobre so ekoko mona ka tongo etani bu video ye ya ixi peshanga atindeli ngai c'est ma sœur yango monaka lelo nde tovandaka boye otali na internet omoni mutu mo boye ayebi pe batu wana pete alia pe na bango pete aviva pe na bango te mais akoya bandi kofinga bango abandi koloba n'importe quoi pona peshanga ça fait trop mal et ça la rapasi yango total rabino ka na musika bosalaka nde bosala parce que yango nde tende théâtre c'est pas ça le théâtre au moins avandika na musika na tali kaka motema esui mais osa nini na kesi ko na témoignage ya Mam Cécile Abissal. Mam Cécile Abissal le jour mususu wana nga na ovanda pa copine nga Arlette ana kauka to ovanda na ye siko mam sa invité biso to kendaka na église oya bande ko sambela na bon marché mam sa lobi Christelle boya ka na église nga na sambela na bon marché kuna bozala bien bo pambo mabwe na boy to bando sola mingi na grande sœur nde ayo mema biso na église wana na bon marché to koma ko sambela na église wana mam sa sambela biso sambela wana est-ce que zaki na dimanche soki kilte sili au mona mam sa memi biso pa grande sœur na ye kaka na kata bon marché wana to ko lia ba ko servir biso le kwa ba konti ngana Arlette bauma j'espère qu'il y a live so azaki nga kota na live to ko lia to meli mam sa futel biso transport to zongi kauka mam sika sila biso le bomona wana azo invité biso na église mais ye moko kaka akofuta ya biso sous transport a lesi biso lisusu après to siminzela tokei jour mususu mam sa bengi sanga albi Christelle yaka na ndako banda obenga chambre na ekawele chambre mams biso na simba to yebe on a kombo akawele parce que azaki na biloko ebele oui maman j'ai tout aki na biloko ebele chambre ya mam sila bisalu na ebite ndako ba sa chambre na boyete poto za na live azaki na biloko o mona ke mam sa azaki déjà bata poto batindela ke déjà biloko azaki na biloko ebele
omona mams abengisanga jour so bi Christelle yaka na kawele na kenda na ketala mams na komi kuna boy mams alobi na nga Christelle yoko munene nga ko mukie okozwa nini nga biyaya yango nde likambo te abandi ko lukela nga body moko ya rose nazana photo ya body wana ti lelo alukeli nga body mo ya rose apesinga abina nga lokwa bilamba nga ekoka yo te nazopesa yo ba fantaisie mams afongola tiroir boy ba bag ba gourmet ba montre biloko kitoko ba chaînette ba singa apesinga nazwi nazongi eza bon souvenir te lelo na lamuka na tongo na ya mamsi boy na bobo sala rango ndenge nini la famille lelo na moni internet epesi bato mapapu na mutu alia na mutu te na mutu amela na mutu te azofinga mutu n'importe comment omona mutu ayebi mutu te azofinga ka mutu bosala rango ndenge nini na yeko siko ya misato eza bolamu belle vina sabino pourquoi ngai na tournaka na ngai te parce que na monaka te na kokoma na kamoko te pa mutu na kosala ngo te na kokoma na kamoko te parce que bango nyonso tu ba marka vinanga na kokoma na kaya mutu te si s'agit ya kokoma na kaya mutu malamu na tourner te na vanda na tourna déjà na maboke TV ça me suffit. Nga na belaka basala nga opération na 2019 il fallait basala nga opération na 2019 mbongo ebande ko sa biso moi problème papa lobi nga Christelle lokwa bozana na ba groupe na bino wana okozana mutu moko akodefisa yo mbongo te mutu moko akodefiso quelque chose te comme ça na zongisa na bina na kodefisa nga mbongo wana belvikandi azovanda ka na chikapa avenika au bureau na biso ezalaka ti lelo belvia banda ko futela wana na bina benga bela nesenga bimère wana bela ya lelo te ya 2019 na benga nga lobi mère nde nazabo fa basala ngo opération mais mbongo penezo kokate papa lobi soki quelque mois ça ezali pesa biso akozongisa mère alobi ça va tokuta en lobby na répétition wana tokomi ko répéter na salle moko na Kasavubu to répéter wana na eko kende to vanditi répéter sili na monika mère akanga ka liboko ne boye afininga tango afininga bo natali bo $100 na biya ya merci abi kozongisa te kende ko se soigner au salle opération sikonde na saka boye na pelisi téléphone nanga yo belle vie yo busala ndenge nini la famille na olobaka te po basala ba geste ya okabelanga même si bakabela ngai te nakosala ngo te internet ekomi ko sumusa biso monike olamuki banda tongo lamukaki tellement fingi na ba commentaire tellement fingi bifinga okoti na makambo etali yo te na yeba te bokenda kolala ndenge ni bosambela rappel ava bolala donc lisumu ya kofinga mutu na commentaire bo considérer ngo lisumu te ko finga wana bo considérer ngo lisumu te bela lobana ko zongisa te baswanye yo baswanyanga na pika na telema siko lelo ngala muki na tongo na bandi ngana za SB na lamuki na tongo ngana za family bota ngana za pesha lover te et loko ebomi théâtre za biso ba comédien toza ba hypocrite comment comédien okoza la mukala ya muninga na comédien et loko ebomi théâtre penande yango comment toyaki osala musala comment tokoma na ba parti pris yango musala ekufi ba parti pris et puis batebele batika ba groupe na bango bakoma kaka lokwa bayoki ranking eza na bana groupe Simba baya wana baya komi kotisa na kati ya groupe Simba batika ba groupe na bango kimia kuna bango baswana kate kuna bango bazana kimia oya biso nde bazwango nde libulu ya koya ko bebisa nga na tourna kate po
naza na problème na mamsi te, naza na problème na Belle-Vie te, naza na problème na Pechanga te, naza na problème na Ziza te, naza na problème na mutu te na théâtre nga Christelle nde na vandi boy. Siko na okendo tourner wapi? O lelo ekomi soki tourner pa bela o leze mamsi. Soki tourner pa mamsi o leze bela. To sa siko ndenge ni. Ndeti na biso bana groupe Simba boy. To sa ni. Parce que lelo na yoka batu balobaka bana groupe Simba baninga asila te, c'est faux. C'est faux et archi faux. C'est faux. Tolinga mamsi, tolinga Belle-Vie, tolinga bango nyonso to. Mais sauf que mutu na mutu aza mutema na ye. Mutu na mutu aza na ba calcul na ye. Mutu na mutu aza ndenga zo lukela mbongo na ye. Parce que lelo na babiso ba comédien to comme ko luka mbongo na ndenga mabe. Ngai na mona Jérémy ndenga zo kota groupe Simba. Lelo bénédiction à Jérémy na sepela makasi nga so koti na compte nango mona ba maloba Jérémy na bandela kango na saleli yango vidéo mais nga na mona nde Jérémy akoti na groupe Simba je vis na simananga. Merci beaucoup Benita. Na mona nde décor akoti na groupe Simba na misunanga mais lelo décor aza chef ya répétition so nga na ke répétition on se soumettre na décor. Mais na ya liboso na groupe Simba parce que za musala nde bapesiye nini wana. Uzomon lelo mbongo elongola ba souvenir ya malamu tozana ngote. Mbongo elongola bolamu biso tozala na ngote. Tozaki na bolingo na groupe Simba o tu peux pas imaginer. Ninga beli biso no soza motivé to sangisa mbongo to kende otala mutu. To sala nyonso to ko sala. Mais lelo ngai Christelle na tournaka te pona monaka théâtre eza diffusé. Ngai na éducation na nga bapesa na famille na nga. Na kokota parti prité, na koza mutu mutu te. Éducation na nga na koza na nga mutu mutu te. Na kokota polémique te. Na kolinga te lelo babando finga mutu musu pona nga na kokango te. Na éducation na nga na kokate. Yango lo monaka to koma otala makambo nyonso tuka na musika. Totala na musika. Muto a sepeli ko benga na jouer. Nazaka toujours au milieu du village. Naza naître parce que nga na yebi ndenge to sambela poto pambwama. Lelo so na moni mam saza ya ko pambwama na yebi to bondela to lala banzala to gênant biso bana groupe Simba oyo bomonaka oyo. Mais lelo so mutu na mutu ana moi position na ya bien. To kumsa nzambe. C'est une bonne chose. Et loko to luka ki ngona mutu mutaza na position, mutu mutaza la bien na coin na ye. Zomo yango moni ngai na mibuwa kana nga na makambo na nga ya chroniqueuse na Diego Lola News na yambaka na nga ba invité na nga na yambaka na nga mingi ba musicien na ninga kokota makambo ya monde à théâtre te pour ne pas les yeux me serre parce que so na bina yamba mutu aboye mutu ana za mutu SB so na bina yamba ako démarrer bela so na bina yamba mutu abela ako démarrer SB vie mo yango mona na yambaka na ngai kaka ba musicien pour kuna na za na terrain être na boya kakoyamba bato théâtre pour léser mes sœurs parce que nyonso to mona lelo ekoleka ekosila nango un jour tant bato ba mona mams na Belle-Vie ba vande sika moko bazolo ba langage moko batebe ba kotikala na soni na internet yo batebe ba kotikala na soni parce que bato ebele bazo profiter na conflit wana bakotaka bambongo na ba chaîne na bango mais batiaka baninga mal à l'aise. Ce n'est pas bien. Eza kitoko te. Ezala ngambu ya bela, ezala ngambu ya sila, boluka bobongisa. Ce n'est pas ça le théâtre. Théâtre yango te. O ezo sala mandelo yango te théâtre. Yango te. Lelo navandi na otala. Merci beaucoup Maman Jeto. Navandi bo na otala Mama Étoile avec au salle émission lelo ebongwani ekomi makambo ebele. Oui, baza ba victime pona nini batu pe ya ba théâtre mususu bata ba groupe mususu basakapara na conflit wana po ba diembela bango mutu balinga kaka moto ezalaka po bango ba profitaka na kata ba tiraka ba intérêt na bango yo kanti nde na vandi aso ingala bandi ko fingela sila mutu na minito arosana nango nini na bandi ko fingela Belle-Vie mutu ekosala nini eza na sens te la famille. Eza na sens te. Moko ata tozo kende ko tia misapi tozo kende ko koma na ba commentaire to yeba ke loko ni tozo koma.
oyebi ke kaka commentaire apambe ko blesser mutu ebebisi mutu motema boyeba eloko wana te commentaire ya pamba ekopesa mutu pasi moko boyo monika na komantaki mais ozokisi motema moninga toza na mesure toyeba eloko ni tozosala ya moninga nasala nanga journalisme nanga so na ye na TikTok na teki nanga ba robe nanga nasali commerce nanga na leki nanga po lelo makambo to omona na théâtre omona mutu oboliaka na ye bomelaka na ye mais abengi journaliste po apesa journaliste matière ya vie ya mutu mais mutu wana bolia na ye bomela na ye ça fait trop mal nga na yebi famille ya belle vie très bien na yebi ba grande sœur wana nyonso na yebi bango na yebi ba grande sœur asila bisalu nyonso na yesi bino banda omema biso tokelia na bon marché et pas grande sœur na bango banda uta poto toke kuna prière ici le même ça même besoin église prière ici so prière ici toke ko lia biloko pa ya na bango to lié to si ça foutel biso ticket to zoni da chaque dimanche toke da bon marché na yebi famille wana ndenge moko na yebi famille abela ndenge moko na yebi pe famille ya peshanga kofinga finga ezo bongise eloko te deti initiative o mam sazwaki na Vincent baba ndozongisa bata théâtre batala batu babenga batu ba jouer ezaki initiative moko ya bien mais lelo bomi yango lisusu ka pona mafinga kaka to bomi yango ka donde toza bo mokili internet to tolérance ezate pour comprendre pe moninga ke attends so lobi likamboyo tant pona boye compréhension ezali soute et comme ka ko boma na ko boma mbeli kana mbeli kaka ezaki to côté la famille eza bien te yango no moninga ilelo na baki na ko répondre na batu nyonso batu na kanga Christelle jouera te pona nini na jouaka te na jouera na omoni na groupe Simba ti lelo so ke kana antenne ana biso ekrashaka wana o mona ngana zalaka wana parce que na ko longwa groupe Simba te groupe Simba esali ebele na vie nanga malgré na komi journaliste mais soki babengi nga tournage ya groupe Simba ata des tableaux apamba na film wana malgré na zara suna tante mais na kendaka parce que groupe Simba na papa lomba apprendre biso ebele papa lomba lakisi biso ebele ba makamsu na classe to yeba te metoziongo papa lomba momona ka aza baba nini mutu na epene salaka il est très intelligent ndebo mona ka yewana papa lomba ndo l'acception makamwa mike papa lomba l'acception ndo mona na miso mino na ko tcha musapi na zolo na ngate c'est impossible eza ba biloko to utaka ndako ko vanda osolo na mutu ya nzo ko tsamisa papa lomba na miso ne elekate apprendre biso ba bonne valeur yango moni théâtre lelo ate bebi ndenge ni mwana Simba zaka exceptionnel mwana Simba zaka na notion mwana Simba soka ye na scène au mona ka couleur eko changer parce que to yebi pe musala wana to yeba kango penza musala wana ya théâtre to yeba kango mwana Simba soka ye akoya na touche moko yo mo senti ke ali kamoko balukia yo mo senti ka film e bandaki me na moni muto tangwa ya memi eloko biso tout ba Herman ba Dacosta biso tout ba Dacosta ba Herman ba Yasmine Lokwa ba Palmisha yake ba Deborah ba Jérémy Chabani biso nyonso bana Simba to yekola na Simba wana to yekola. Bonsoir dada, merci beaucoup Tricia. To yekola yango moni ngai na mona kana ngai tina moko te na kanga kan ya moto na mona ratina te ba robe ezali na oteka ngolobi na tongo yaya ba robe ese ya ki to sa live oteka na tongo to oteka ba robe na tongo 7h déjà so okoti okutanga na oteka ba robe zo mona la famille ata biso bato otoza na internet awa to e ba pe ko boma moto so likambo ezali to boma kape moto ezate soko za fan na mutu ata mutu wana zo sala mabe yo lokolo za fan ozo yaka wana ko boma ko détruire non si là c'est notre sœur ndenge moko Belvi c'est notre sœur ndenge moko péché ngaza sœur na biso to linga bango to pesa bango amour parce que lelo so baza pété to koyoka pasi to ko sepela te ko zala bien te zomo deti biso ba Christelle lokwa to kokana biso benjir te lokwa to kokana biso monda mafinga te je préfère me retirer na vana na point na sa na makamu susu bobo makape moto songi mingi zo utaka na ba commentaire oy
songi mingi ezotakala mama étoile penza eloko asali e boy na boy en tout cas Vincent penza eloko Vincent asali boko ti wapi bandeko nanga ti wapi la famille to komi na biso déjà butu excusez-nga eloko na ninga kina sola na binoka yangwana nga nazaka na contrat nanga na Maboke TV ndeti boy to ça la deuxième saison ya cours commune to ça la deuxième saison cours commune deuxième saison fa to bandango déjà semaine oyo mais bazo bongisa na bisika to tournaka donc semaine oyo to banda ça la deuxième saison ya cours commune na semaine oyo to banda to ça deuxième saison eloko na lobana ba sœur nanga bato ebele o bango ba embrasser ki na carrière na bango tango ba bandi ko sala ba chaîne na bango bato ebele o bango ba embrasser ki bato wana bango nde lelo mutu bariye ko boma misala na bango bato ande ba yeko kota division na kati na bango bato balinga oyoka likambo ezala te yazaka na opinion na makambo nyonso sali yaya mutu bato musuba ya théâtre bazana zana opinion na makambo nyonso mais yo poza muta théâtre yo pesa la chaîne na yo banda pe ko saba filme na yo kaka jale lo kaka sankara ti mukoni bo tika na kata makambo yango ndezo boma théâtre makambo ezo boma théâtre ovanda pembe na muninga ozaka wana Christelle omona kinga ni Yasmine loko ndenga lobaki te eloko wana lobi eza bien te il faut répondre ye babiloko wana ki songi na yango ezo boma théâtre lelo yango ezo boma ay yo za danger yo leki bango yo penza oza fin yo penza yango ezo boma théâtre elo non singa ba sœur na ngai ezala Belvi Kandi ezala mam Cécile Bisalu ezala Peshanga bokanisa bolingwa kala o tozalaka nango bokanisa nde tozako kita na mai kimpoko na ba caleçon biso zo kita mai kimpoko na ba caleçon toke ko sokola toko sala baje ngana sina zoka na kimpoko wana likola ko sokola mai bazo l'acception ko nager ko biso nyonso ba Luka ba Gilio Kapesa ba Herman bazo bozonge la première amour o bozalaka nango avant bato ba petsa misu na bango likolo na bino botala bolingo botala ba bon souvenir o tozaki nango tozako lié sika moko tozola le sika moko biso nyonso to lelo tosto koli malgré ki camarade ya toke ezanango susute mais l'essentiel ke boni ki miezali bolala ki bien a sava biso pe to sala musala ba okoto pe akimi ezali mutu comédien azala libre ya ko circuler ako tourner kuna azala libre ya ko circuler a tourner bisika nyonso motema na elingi bon mona musale ko zonga bien bolanda ba fan te ba fan de bazawana nde boloba ko fan yo moko diriger so lobi na fan oza fanatique na ngai mena lingo finga rakuna te o mona pesa na ba mama biso linga te to finga mais on dirait bino mo bo linga likambo ango bino mo bo pekisa ba moto ango mais tim ko nini elonga na osenga noka bozongsa amour ali boso otokola kana ngo parce que ngai na koti groupe Simba depuis 2010 ti le na 2025 tout ça li combien d'années ensemble toyebani bien toyebani nga mama ba Belvi akufi nga nazana kati ya groupe Simba biso tokenda kola le bemba mama ba Belvi tolale bemba mama na église kimbangiste na bandali tolala kuna ndenge moko papa esila bisalo akufaki tolala kuna toyebani bapasi toyebani bisika to wuti toyebani tosombi malewa na ba marina laba baziza baliza tosoma malewa na biso zaka soki répéter sili to kenda raté bato bazana matonge bayebi to kenda raté so répéter sili to tondi na bureau na biso wana to bandi oya sombo to kolia to komela to kosa nyonso ti moko bo wana peshanga ayo koma na mwa RAF 4 na e ayaka nango mona tie muninga bango na muninga ne bakoti na RAF 4 wana bakei moko pe mamsa ayeko koma pe na mutuka na e kaka ndengwana to moni ba debi na bango nyonso to moni nde nzamba zo pambola bango nyonso yango so mutaye ko ebisa mambo akisi na ndima na ngate na yebi combien de fois to sala ba sacrifice poto mona na tana 100 francs bino pe bosunga biso ataka na ba commentaire wana boyaka ko chaka kimia kaka na kati ba commentaire mais bo chaka kimia bonsoir singi kaka na kati ba commentaire mais bo chaka pe na Ethiopie ko oui biro na biso ti lelo ezaka na Ethiopie wana tozana bolingo batu bayebi
moko tozwaka maison moni bureau na biso esika ezalaka présent ye kozwa maison mosusu wana totiaka yango restaurant na masanga na kolia talaka restaurant siko moto alamba akuna mwana groupe Simba so touti répétition tokoya tokolia tokodefa masanga to ti présent ye koyoka kanda boliaka bodefa masanga bofutaka te aye kokanga restaurant wana touti musika la famille tokanisa bolingo oyo akala tozalaka nango nde navandi boye papa Herman akufi naza na souci moninga nga akufeli papa parce que nayebi papa Herman bien américain tokendaka mpa na bango na funa c'est mon papa qui est mort naza na pasi touti kokunda mpe papa ya Laetitia Mwamba c'est mon père nakendaki matanga papa ya Laetitia toyebani bafamille toyebani bandeko tozongisa bolingo na biso oyo tozalaka nango ya kala bolingo ya groupe Simba wana ya kala to milingana na biso na biso to salisana na pe biso na biso ozokoma filme kanisa ke mwana papa na nga za kuna emsu mwa $100 ego sunga epe asombata linzanza miliki ya chana ndako ozosala filme kanisa mwana papa na yo kanisa sika bouta na benga nanu peta msu mwanu emsu mikolo paza na ba problème emsu obenga nga kwa yebisanga te mena chaika na filme asala ka musala oya yekola comme ça moi ça wana esungaye c'est ça parce que lelo ngande na zabo ata mabe ya belve lekinde ni na koko vandela na ngai na live te na koko finga ete ata mabe asile lekinde ngeni na koko finga ete mais batu obino bandeko na biso bayana biso bopesaka confiance bata théâtre bino bopesaka confiance makasi koleka biso baleki na bino bango mutu bafinga bino lelo bango mutu bafinga bino bato bino bata théâtre mususu obino bo embrassaka makasi wana bango mutu bakota conflit na théâtre bango mutu ba mema zizani onyo sezalelo konde to vandi bonga na kokofinga na mutu te na bana ondeni toujours très poli ngade azabo sona bengi Belleville bela a osilike nga mabere yo tala mpuko a osilika ayibike na aleki nae lelo papa biso akomane ko fingama omona mutatie lombela miniature abandi ko sasaye Nathalie Président Lombaza na bana bakomi ba avocat Président Lombaza na bana soko tali bana Président Lombe bana moko très bien éduqué na ndenge moko na yebite soki na yebite otali bo papa bato aza muto aza pe na berère akosa la pe mission abeti pe libaku est-ce que yango nde otinda biso to lapider to bomaye soka salaka Simba ngote nde biso to yebani bilongo soka salaka Simba ngote nde biso to yebani lelo bon moi teke groupe Simba za groupe mo béni parce que kaka biso mutu toza likolo kaka biso mutu tozo tombola théâtre kaka biso kaka bana Simba kaka soki to réfléchir kaka eloko so to tiango kaka en place. Et imaginez si ko lelo tout le monde na scène sous mam Cécile Bisalo na papé lombe ba jouer scène moko moi sina mobali total a vraiment eloko wana ndenge na ki lelo penza total asiko na ki lelo penza papé lomba zo jouer sikoyo mobali ya Cécile Bisalo total asiko lelo ndenge ko sala ba ranking ba problème ba